les ouverture, il y a maison de biso qui tourne tous dans la kati. Et sur scène à kati, tous dans la bamusal, tout le ciel, la vini bandeko na biso besoin dans biso. Et puis na au bazar présent. Et na kati awa, tu imprimes kaba polo, ma bâche. En tout cas, ils ont bien. Et Nassi, on a fait comédien, et le bosso, on a fait pas polo, on a et puis, on a fait un match, il y a un groupe, et puis, et puis, na batch, oh, tu sais, on a simali, et le mariage, tu peux manger. Yakawa! Tellement nous fait tout, tout ça, la fête. Fête, il y a barbecue de faire requin. Nana n'y a qu'à tomber sur les sous-soutés, monotonie, maman. Monotonie, papa. Awa, tozana nin, barbecue de faire requin. Bossi, regagne kodje. Mon mbalio, mon compété pour chizoba. Matembele ya simanda. Attends, le botika ya vendre. Soko boye, salam kilina yo, chabana popiko benga ngate. Joyeux anniversaire, Ikekodia. Joyeux il faut na sa chicken lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na itende no. Yo yebite ke simple comme la Canada. Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Posant la Kinshasa, moi, je m'accamole au Canada. Aïda, il y a un peu de mon corps.
Bonsoir, c'est Brand Cosmétique. Naikola Sabino va produire Nabiso, Oto Sailaka, Ongam Kopena Sailaka. Oyo eza Will, eza Willy Elongi, oyo eza Willy Anzoto, oyo eza Bapatch. Bapatch oyo couleur, oyo couleur couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache, maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Sade bandi batu to lancer ça musala normalement ba lancer ça pe musala. Ke misa ba osala de bani ba bi ngoma bani ba papier moi ba page c'est bani. Ah c'est au bas ça va être bon ça. Ya ba di ka. Damien di molekele na mapipaka na bango koko na bango na masolo bon ba na YouTube yo na les chaînes on a yo paka ta ma papa Lutumba na koli yo papa Lutumba Lutumba scénario. Baba comment fiera. Abia la chaîne producteur la chaîne producteur. Ouais bana pour là. Ya kombo na kombo Lutumba. oyo ka sa opese Tika ba ba lelo ha ba chaîne producteur. banani yo banga mutu to lo baka banani on de ba chaîne producteur. Omo banga. Banani ne ba chaîne producteur. Banani tanga kombo. Tanga na kombo. Babi so yo Lutumba seke modèle lwambo. Yo lo wa. Aigle nene. Oto tanga kombo. Fali na mbate. Oto tanga kombo si. Na Lutumba za papa wa elf. Babi soki ye Lutumba ya modèle lwambo. Oh! Ya modèle. Voilà, bon bien. Monseigneur. Yo tala modèle. Yo
Alwambo ba docteur Nico. Koko wendo tuke. Koko wendo tuke. Tuke. Lombo embati. Est-ce que parmi les deux basiko ba œuvre tumba sima. Tumba sima. Ni maswa ya bani makamongo. Ni maswa bani makamongo. Oh, ni mababude ya mode afo. Oh, ni batali Kongo. Batali Boba, la via la modale. Merci beaucoup pour la présence de Bino Soir. Libota ya Bibi Nezali, Libota Congo fin, de les ouverture, il y a maison de Bisso qui tourne tout dans la Kati. Et si c'est la Kati, tout ça, on sort tout le sel, la Bini Bandeko, la Bisso Bozo, la Bisso, et puis on va présent. Et la Kati, tu imprimes Kabapolo, ma bâche, et puis réalisation un clip, il y a clip vidéo, il y a film, il y a théâtre, de maison au stade là, ma gag. Ba film nyonso awa na kati to imprimaka et plutôt to réalisera ngo. Donc Congo fin et ça bino place kitoko oyo rolinga o photo shooting awa na kati o kutana bateau ba rotambla no partout cérémonie nyonso au mariage, funérailles, anniversaire soye awa décidé. Voilà, c'est ça, famille Congo fin. Naboka, si toujours il y a boss Nabiso, Rigen et Kodia, monté ma maman Diane Kodia, et puis na vice-président Nabiso Azar, Nampanjo. D'abord, na paix salon la vice-président. Après, fête banda, parce que le nous a ouvert, il y a Moussa Nabiso de Banyan. Merci beaucoup Ndeko Azer. Quand on a dit que l'élo est à ouverture officielle, il y a imprimerie Congo fin. Alors, nous avons un double événement à Konoba. À part ouverture, nous avons fêté sous anniversaire, il y a président Nabiso, Papa Rigen Kodia. Donc, l'élo anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rigen Kodia. Joyeux anniversaire. Oui, on va dans les 28 des grâce. Voilà. Papa Rigen Kodia. Joyeux anniversaire à vous. Donc, tout ça vraiment essayé ma casse et surtout pour honorer pardon à l'invitation au Tindela Bino. Tout le monde boye vraiment est belé pour nous recevoir la Nabiso et Longo. Tout ça essayé ma casse penza. Voilà. Merci ma président. Bon, en tout cas, il y a Minga au Baxeza Maté, mais là on a d'abord remercier Batonion So, Olengue Boye, puisque nous allons la famille Fondation Congo Felan. En tout cas, on a poussé Congo Fin.
Et na carte je pense pour moi Bapolo Bapolo il y a RD business. Donc ça retourne na RD la gisinini, ça dit que RD zoto na kombo ya Rigien et Diane. Diane azali épouse nanga, maman Diane skazali na pese mbote ebele. Ensemble. Maman Diane Kodia. Ouais. Nous allons vraiment dans une grande famille. Nous avons besoin de l'image de Kitoko. Mato Césali a qualité à malamu, surtout le banel comme la qualité. Oui, awa, en tout cas, on a des cités. Nous avons une grande famille, nous avons une bonne belle et merci beaucoup encore une fois. Nous avons été fêtés et nous allons continuer. Parce que mon tamtaza fait la part na eti. Moi na Rosie Muchopi, oh grand frère nangai. Grand frère nanga o ezelo na biso. Batu nyonso, oh baza elo ka famille. Nga nazawana nazalo kwa chargé ya marketing. Imprimerie na biso kani balobi. Nga nazawana pona chargé ya marketing. Eza batu mususu parti ya Muchopi, ba événement, ba fête, ba matanga makamu nyonso. Ok, balibande ya mboka bande ko musu bazana ngo musu babati ba no rebeleka ni bo mona kaka ba ko contacter pe biso mutu musu pa repesa pe na ya ko zo pe na numéro musu ya biso ya entreprise na biso te mais ayebi ki azana facilité ya Muchopi mbala moko to guider mbamo awa ensola bande ko nyonso awa boya ebele to bengi bino penza ebele boza jamais déçu. Ah oui, et yo kani boya ebele pa na nga pe na initiative en tout cas ils bien et nasi na sape comédien na liboso na sesi ba polo na awa et puis na salle ya match ya coupe na awa et puis ya bala na awa et puis na batch na nga o hotel na simali bala na do et mariage qui mandeka En tout cas, bête me sepela. Je suis à Oregon, en tout cas, me sert l'initiative. Je me sers le plaisir. Donc, tu sais que tu tout besoin que je n'ai pas mbogele. Na bwala na beto atange na kanda beta 500 ngé. Na ver. Na beta 500 ngé. Na mugo menwa. Na manana yo. Na zola buna ver. Na mugo sala kaka. Na mani sange kanda. Na boso ngeni na kaka. Na dola kampamba. Na mi kwa basen sa. Merci à toi. Merci. naesaki bino bobenga ngai na kokita sur le terrain mpona kosala ba événement oyo bozosenga lelo yo eza bongo ouverture ya grand frère nanga famille Kodia mobima. Là je vois papa Anaclé Kodia motema ya mama Lontini Kodia lelo eza bongo ouverture ya imprimerie oyo bongo ba projet yango na ONG ya R2 on est Rigen Kodia na Diane Kodia basali bongo imprimerie munene bongo na ba polo ba calendrier ba badge biloko nyonso reportage ya libala ya mariage coutumier civil collation anniversaire nyonso toza bongo awawa lelo eza mokolo ya ouverture na biso eza pe bongo anniversaire ya papa Rigen Kodia. Oui, papa Rigen Kodia lelo eza nayebi te olobela balandi ya sambwisa production nini parce que eza ndako na yo eza grand frère na ngai lelo ondimaki kaka osala ouverture ya fondation na biso
imprimerie na biso na anniversaire na yo o mekola ko yebisa balandi en tout cas balandi bozali kolanda ngai merci d'abord na ndenge bato baye mo ebele et là ezali que non lelo tobongisaki yango mpona kosala ouverture na occasion ya mbula na nga mpe anniversaire mabaki non journée ezala journée moko ekotikala libellage la journée oyo ke soko vandi tobi kino te tofungolaki maison RD business na mokolo boye en tout cas balandi le 28 septembre le 28 septembre c'est-à-dire on tofungoli RD business topamboli yango bandeko boya soki boyende bokomona misala ndenge ezali tala bakolo kitoko nde basala vraiment c'est-à-dire mosala eza vraiment ya kosakana te ozo assuré bana Congo ni parce que bobandi na botie lokola eza fondation bato ebele mingi balobaka fondation après là topesa bambongo na biso makambo emwangani etant que yo oza patron DG na biso na longoli kindeko mais DG na biso ozoloba ni mpona fondation na yo en tout cas mpona fondation Congo Feland mpona fondation Congo Fe eloko ezali ete awa tozali d'abord une grande famille. La grande famille, je pense, c'est Babili les alliés, vous remontez tous qui ne possèdent pas orphelin, possèdent pas veuve, pas orphelinat. Et ça, moi, je suis là, depuis Nambo Cannabis déjà il y a Kish, Nambo Cannabis déjà Felan, toi, Nambo Sika Oyo, et on a mis branche Oyo était RD business et Sunga Bato Oyo te, basé na besoin de service. Oyo ASBL, le deux jours maintenant au sein de la série côté monsieur sur moi après vous allez colo, mais pas na besoin de ASBL. Soko yé, en tout cas, toko sur la marque non. Et ça, on peut mouquer péter. Mais na 4 na dit que toujours Tokoyo kana réunion générale. Les lobos ont pensé qu'ils en a limba, to ou qu'ils en a communion pour faciliter batunyaswa. En tout cas, to bandi on a commune à limba, mais na ebete nkolo ko. Pourquoi gara limba? To bandi na limba c'est parce que to ebi que to yena ko élever na limba. Lembe za parmi ya ba commune oyo ke ezala racho ba commune za ebele bandali ya obosani bandali bandali c'est Paris mais to tiki na sopa na to yema na lemba pona ete to tombola lemba to mesanga ke no te lemba to ke pas boime ba be imprimerie mais soki nkola songi biso pourquoi pas to ke ne pe ba commune mususu kaka ndenge kola kusonga ba ba otala lemba eza munene mais ko expliquer biso lemba ngo eza wapi pa biso bande kusupa ko zo mo liba ko benga biso te mais ye mo lingi aya en tout cas to dali précisément na lemba super direction ngaba na arrêt GD na Carrefour familial na macadam ya kianza c'est-à-dire que na kotana soko yo okuta biso ko mona maison ya jaune ba ko RD business en tout cas wana ozanga na kobunga te kobunga vraiment te ko twana facile pour na komona les anniversaires na yo au sentir ndenge les romoni ba comédie surprise aboye en tout cas d'abord ça linga bien ça plaisir makasi mais na yebi ete nga linga fêter en famille tous en famille Congo fait mais molonga ni azaliti na sentir ka moi absence mais et on a famille et ça déjà bien habité kalaté to okuta na to fêter sur n'importe nous ça fait là bona ko kangango sur bien mindela ezaka linda likiti le tour na yo lo bien la pesa tour pe ya maman na biso Diane Kodia maman Diane Kodia na peso bambote vraiment yo pour fêter l'anniversaire na celle que vidéo te ko ça zoua te papa na biso boss na biso azana biso awawa maloba na sur les années ko bato bakutani na occasion ba ko contacter bino ndenge nini. En tout cas, malaba ngai ya suka ezali kaka keno tozana numéro na biso je pense que la fiche d'écran na bino te ko lo bango pe ba tous pas les non monsieur ezali 085 85 79 123 sur le numéro à la maison numéro ezali 085 85 79 123 soko bengi biso rozwa batu aba yamba yo en tout cas akei ezali ya malamu ya kosakana te wala kutu mona ba kutu mingi ezati bongo mutu azana poto mutu azana posa bosa transaction sur mbongo yo kikeza makambo ya onji awe contacter en tout cas na côté wana tozana kutu mobimba numéro pe ezali pe koleka wana je pense même déjà na côté na biso numéro na privé mo pe c'est numéro na ngape eleka na mona fiche bande ezali 080 ezali plus 358 085 Otier 3307 089 numéro de Salara na WhatsApp bengi na WhatsApp plus 358 45 33 Otier 07 089 sur benga na nzela WhatsApp ozanga moko na yamba yo ba coordonnées ya ONG ya fondation isika ko chamwa iloko so lengo sunga batu ya awe ezali ya kuna pezali oyo ko tenya so na liki kote ko mona en tout cas to ko sunga na lengo de tout ça bambote no msuna batu o basu bambote mingi d'abord na pesi mbote na madame nanga mama Diane Kodia nzamba pambola yo ko musala oto bandi yango biso mibale ezali musala autant tozo bandango boye tozo mona mbala moko ete voilà aba lobi ba œuvre de ces bandi ba fiche yango evandi awa
en tout cas bozo mo bien ba fiche bozo mo na été kaka siko na koya mbala moko na misala esala bisadi que ezali kambo vraiment ya jeté ezali masolo ya solo ezali makambo ya solo na pesi mbote epa ya papa nanga Anatole Kodia et maman Léontine Kodia et pourquoi pas aussi maman nanga na kati na mboka na Portugal Antonia Landu ticket nzambe za na yo longo tabosa ni pete na pesi mbote epa na belle famille na mobimba bazana kati mboka na Finlande et na bosa ni pete ko pesa mbote epa ya Gabriel William et Manouze triple nationalité na laboratoire za vie mo matin devant na raboya benga ngari nene ni koto ya bosa tango eloko otinda na king ça moi bien équipe za munene équipe nyonsa Congo fait mon kati na mboka na Finlande et aussi na kati na mboka na Kinshasa le vice-président, mon vice privé, le docteur Klaus Nzita et pourquoi pas aussi na Clever Nzita. Marti Tungo, tala makamwa mwana, dia nko abusé belé tous mes enfants, ça me pas moi la bino. Ya Montréal, ya Riyad. Montréal. On est ensemble, donc on est ensemble. Initiative Yangoyo. Donc, Olingi a imprimé ma short, nous avons un montage à vidéo, donc service dans ce pied, donc Abna Bozer au CP là. Tabi surtout, artiste de Tony Apon et l'euro, donc c'est bon quoi. C'est ya Tchotcho. Ouais, il y a un Tekasala Marakana l'artiste, donc tout ça, on a l'inauguration, il y a RD Business. Donc, on a imprimé moko na mezalate na Kinshasa. Je dis, on a photocopié comme il y a noir et blanc au Sanyango. Vous voyez le but aux hommes sans couleur. Donc, à Makambo. Tout ça, loin de toi, on a juste na Lemba. Lemba super. Lemba super. Au plus, ça nous fait côté à. Au qui compte donc le Kianza. Tomi Nangaba. Juste un carrefour familial. Carrefour familial. On a regardé les services en face. On a RD Business, donc on est là. On est là. Donc, à on est Makambo. Vraiment. Riyad, on est là donc. Lemba super ngaba, rond-point ngaba Kianza, Fondation Congo Film. Donc bon, on va signer impression. Tout ça en tout cas, force à toi frère. Alors on va pas nous dire ça. Inauguration. Polémique à inauguration, on doit la pierre, mettre limité. Oh, t'es bon, on va la moutou, on a la pierre pourquoi? Et ça, anniversaire, et ça, inauguration, et ça, anniversaire, asangisi yango otoyembela nazalaka déjà tuna baresi nde baza boye baresi baza ntango asala théâtre naka bino mesele journaliste te tuna bango bayebi soki oyo baresi artiste comédien oui bongo alamka théâtre nango bafani masudi groupe les visionnaires barésite les visionnaires barésite barésite. Oui, le plaisir est partagé parce que les lots boni osanga inande orabiso moko il y a du bota ou a une initiative malamu ya osala la biso imprimerie oyo tu vois à chaque fois to kitara ville to get na place mais ande orabiso moko a tiango dinga na banda na biso donc on a ba poster sur deux ans ba impression ba badge ba affiche nyonso donc peut hésiter la biso il y a du bon boulot de l'autre côté et ça la biso bien makambo ezala ngo bien donc le lot vraiment tous en esengo il y a pour célébrer ouverture oyo inauguration il y a imprimerie na biso oyo donc et ça les biso vraiment bien merci beaucoup. Si je veux dire na sepeli makasi comment on a lelo bana poto plus surtout ceux na obeta na marteler sur ça parce que mukolo na plus avant dans la kinte avant dans la poto RD pas trop comprendre donc c'est qu'il y a deux personnes
Rigen Odia, Kodia, Nadiane Kodia. En tout cas, on peut savoir couple, on a félicitations. Parce que tout le monde peut payer les timbel, tu dois avoir un poteau, mais il faut investir dans le boka. Aïe, c'est la vie sur le mot, ça qui toko makasi, impression, banini, nassur, bosu penaton, ya ko lukaboye, ba o nini, RD, bazo sala na ki. Ma fleur, continue toujours bongo. Ndomoni biso le lobe artiste, ma journaliste, Dosali Awa. On a kopese vraiment longonia, ce que bito le bon on a lingala quoi. Kopese longonia, ba félicitations belé. Kozwa idée ya osala art moro boye, ofanda na kinte vraiment. Et puis ça melara ba djike belé té. Malgré tout ba comme soutuke lango mais ils a bien. Ils ont vraiment bien appuyé à Souka na 1T, à Baxa 2, 3, 4, 5. Donc, ils ont business. Pour se payer à tout. Antara papa. Ouais, c'est moi. Antara Verisa. Papa dit. Nayebi ke liso nzamba zo sukola deja na ndenge standing quoi. Na boy boko ya banga bafu parce que webi ka système de ndenge ezalaka. Ataki Antara Verisa lo baka mingi te quoi. Donc ils ont produit pendant na studio photo vidéo pendant imprimé na biso ya Asbel na biso ne boyebi donc fondation na biso ya Congo Fina ndenge tozolo baka donc RDD boyebi na ndenge stratégie. Alors tozaka toujours na biso kaka affichage carte de visite photocopie papier A4 A3 A2 A1 A0 boye tozawa na pena sinenga système de zip t-shirt ezali chapeau ezali, chemise ezali, et puis tozali na ba biloko nyonso tozala bino esa bino kitoko kwa ba banderole, ba makambo nyonso tu boye na ba drapeau na bino ya mboka. Alors, ce tokei na infographie, tozala ba création de logos, tozala ba conception graphique, tozala ba réalisation de maquettes, tozala ba création de visites web, tozala tout travaux de pao. Impression numérique pesali, il ne faut pas oublier. Toujours na R2D, toujours quand on a dit, donc panneau, bâche, vinaigre, donc tout, carte, tout. Alors, avenue Nabiso sera toujours lié Nabiso Neto Bakanga, avenue Luvungu. Boyebikane sera toujours au côté de direction de la commune pour Super Lemba. La commune Nabiso à Lemba, tout ça la référence Nabiso GD dans la carrefour familial. Sur route Kanza avant bon Kanza. Idéologie na initiative à Boye Penda Fezalaka. Maintenant on va dire Boye, avant de maintenant on top de vision, faut total to contaka. Combien de nombre de Milani, combien de nombre de billets ils ont bien awa quoi. Bisous, après tu regardes les sous sur la négation, ça t'a gagné à la vie. Papa. Regarde-moi téléphone, trop téléphone, moi il est là. Ok, merci, on est là. Babi, il aura bien soutenir Rango Kara, donc parce que quand on découvre les ici, il y a aussi les lots qui sont comme Makasi, ils ont pour un bénéfice, il y a Batunion sort, on doit être là pour nous soutenir Yango Yango Tora, tout le monde la présence de Nabiso. Nous ici, quand on a fait félicitations, on a promoteur, il y a le Oyo, donc on a bien Pambola Bango, mais il est belé, enfin que va créer Makasi pour les capots, na Arabi, na ba réaliser le cinéma Isawa. Dans Arabi, soit dans le cinéma, donc ils ont bien pour la biso. Ils ont vraiment bien pour la biso, c'est bénéfique pour nous. On est là pour nous soutenir Bango, nous sommes bien pour la Bango, pas que des musiques koleka. Donc voilà. Ouais, to sepeli mingi, to yebongo na occasion ya inauguration, ya maison imprimerie na biso to monia RD Business. Vraiment, et ça lui fait plaisir. Et c'est vraiment tolingi beaucoup plus tolinga kaka jeunesse ça la bien. Quand la yaki so to tali ba biloko ba il faut mona on va ya papa moi mukolo, papa moi boya mon facien mon butu. To mona ba jeune et yemoko vraiment na ba effort personnel na bundi à télémisé logo boye. Ils ont voulu avec sa maison imprimerie, doyer, to solna yemoko DG, DG il y a RD Business yemoko a expliqué biso le bi awa ya tout awa imprimerie ezawa to ba pour ça ba fait ba filmer ba filmer de biso ba artiste boye ba filmer ba gag donc nyo surtout eza awa yango na mona ki invité biso boye avec biso ba artiste to ya vraiment to c'était la naie to fêter ne longo pe eza na occasion
anniversaire na ye de toyoki eza na occasion mpe bango ya anniversaire na ye eza lelo aprofite asala yango nyonso vraiment esalinga vraiment plaisir. Je suis vraiment très satisfait, très ravi kozala na initiative ya boya R2 Business, maison d'imprimerie. Ah nyonso ezali na bosani mpe na baclip eza bongo na baclip tout bazofilme awa. Donc en tout cas félicitations. Mwana sika abotami lelo toyeka kaka totyango maboko mosala kaka sérieux ezala beaucoup plus misala esengaka kaka sérieux soki sérieux eza aokende de l'avant nzambe apambola ye ndenge bandi lelo esala bane ekoma ya monene ezala mpe moko te ekoma ba R2 Business ebele. Joyeux anniversaire na ye moko monsieur le DG a R2 Business na bosani kombo Rigen Kodia. Rigen Kodia, happy birthday to you. Nzamba apambola ya bakiselo ya mingi olobeza te tosepeli vraiment tozobaye tsalira tolia tosepela tofete puis topanzana baba mbote kaka wana ekozanga te bambote na bato balingaka mwa mingi. Jojo la pomme sucrée babi ye aza mana ye maza yanga privé partenaire spécial privé. Jojo la pomme mamana Tyler mamana Kevin pourquoi pas tant voir Jojo directement dans mon bongo Zambia livre sterling Tino Kabala Max Kakesa les jeunes millionnaires garçon agréable et pourquoi pas toi Kevin Okonda Chile la bino artiste la bino. Je vous aime beaucoup, merci vraiment. Voilà, c'est un couple ma vie. Le meilleur couple du moment, on va faire ma femme. Et à moi, il va pas essayer de se dire. Ah oui, merci na Rigen Kodia. Vraiment, c'est très important de penser à les Congolais parce que on a moni va service ezebele donc R2 Business vraiment va service ezebele on a moni donc vraiment souvent kaka biso artiste comédien puis tout au bazar vraiment on a besoin de photo shooting là nous avons ba photocopie tout moni ba on a pour on a posté côté ba décor bien marambutu ba clip marambutu ba cinéma et puis ba documentaire nous surtout boya donc vraiment rien à dire biso moto za a to confirmer en haut et puis nga moko na salisi pe ba polo na nga na il y a les bosso donc ba polo salami awa parce que to sentir vraiment qualité à mosala za kitoko ya to bengi bino boya vraiment ebele to ya ko soutenir moi na mboka Rigen Kodia vraiment c'est très important et voilà donc on est là ensemble et puis journal le Lopeza jour ya mbotama na ye butukulu ya mbote na ngeri Rigen Kodia bubu ya comme même butuka conseil mutapesa nge bilwata lwata veki mangeta lwata journée bubu donc les pampex poudre na nkingo bibero na munoko lelela bango de vraiment merci. Bon, pas maman. Babi derrière un grand homme, il existe aussi une femme. Vraiment, une initiation m'aura bien, initiative m'aura bien. Dans ça, les locaux et surtout, nous sommes en train de préparer ma mariage, pour ma invitation, ma badge, ma polo, ma bien donc. Ça va bien. Oh, nous sommes en train d'inviter, nous sommes préparer mariage, d'ailleurs shooting. Moi, c'est une en fait, nous avons dit que bien son père, mariage, fallait pas la balade à polo. Bato ba servir, bato ba reposer na mina salle vraiment la polo. C'est au fond na awa ka ba salle. Les na ngope awa lo ka peut ça déjà famille. En tout cas, ça les linga production kitoko. Et puis ça la place kitoko makasi par rapport à place na tambo tambo. Voilà. Donc on s'est pas libéré l'initiative oyo. Ba j'ai des belles tout le monde a écrit na pas mais la masanga avant na basi à ça ne peut pas quoi. Mais quand ça l'idée pour comment ça c'est un homme à féliciter Rigen Kodia. En tout cas,
Nadia Kodia, beaucoup mais la coronavirus. Voilà. Ouais. Aminata, son père, futur marié, madame. Marraine à parraine, on va pembeni. Donc, ça va bon, ma balani. Papa m'a dit, vous parrainez raté. Il n'y a pas de problème. Quel pangi nangue, pas Congo, un peu, pangi nangue à Boala. Ah, biso la biso, yame les cas, ma couella, yame parrainé moun. Ah, au moins qu'elle a bêti. Voilà, Tozan et papa Rigen. Imprimerie et puis ils ont Asbel, voilà. Donc maintenant on a besoin de un t-shirt, on a la parkante, on a la panneau publicitaire. Il y a qu'un appris à mouiller mais ça le long à malade. Donc missionnaire tout dans qu'on a vu que tu as un artiste qui soutient bango na maladie na matanga na ba fête. Alors partout aux alanga sur ma benginga, nous toujours présent. Et naïe pour sur la image mususu na Alexandre un exemple de télévision bateau botala qui te bomona donc tous un poteau ça mais ça va le t-shirt bien pour hésiter au bengi Rosi Muchopi pour yene mutaza un partenariat makasi pas un frère naïe au bengi ka Muchopi on peut ça va coordonner nyonso. En tout cas félicitations et puis anniversaire naïe joyeux anniversaire. Merci. Joli walelo maliloba maliloba toi na lemba parce que na lemba tu na anniversaire ya papa Rigen Kodia ma moto mais maman Jen Kodia ba biso ebe place ozali biso mo ba star ya Congo ya mbokele to kumisio umela notre maman moi c'est pembe balobi ona nini baba nini mpona musaba impression bosali mpona bato bwana poto mpona service ya mariage funérail oza problème ya kosalisa bapolo bapage etout toinvite bino nyonso awa na lemba boya eza place okunga te na pianza na re kaka ya gd bokomona wana par contre na biso ezali nakomi imprimerie asbel ya papa na biso Cédric, papa na biso le papa c'est qui? Kodia, donc voilà. Awa toza awa soko ye balobi na marketing oza Rosi Muchopi mpona bafani na biso tola na Rosi Muchopi mpona bafani na nga te bokota nga mpo Rosi na nga bokozwa kaka façon ya kokitisa mwa bino bobika nde tosalaka. Donc merci na bino le couple Kodia nzamba pambola bino musala okende vraiment liboso balobi waka na système ya Kinshasa mokelengi akapela mwa moto ya ngulu mwa litoi mwa zolo mokelengi mwasi bareusire toloba te aza journaliste toloba te tokoyi na mosala na biso osilisango mosala na bino utai nango wapi touta nango bino bokokanga biso te bongo te minata bongo bakanga biso okotela ngai alobako na ye nasengi libanga tropia libanga babino batokonga bazalaka mère asalaka na ye nauta na ndako daleneya nayebi mamona te ezalakisaka teyete ezalakisaka teyete yeyo mère nanga yeyo uco ezalakisaka teyete yeyo Voilà, merci, on est là ensemble. Balobi, biloko ba innovation boni to linga na monde art pour la seule aux art. Félicitations à toi mon frère Rigen Kodia. Babi mon papa Anaclé Kodia.
Donc biloko ya bosoki tozala nango awa biso baartiste tolingaka nde boye eza kwa innovation mpona biso mais kolimite intelligence na sagesse na yo kaka na oyo te. Donc fongola su mayele fongola makanisi makasi créer baactivité ya makasi oyo koleka oyo comme ça yo évoluer biso baartiste mpe te évolue na ndenge na biso. Rigen, félicitations à toi. Ouais, vraiment so liloba ezangi baloba toza grand malgré tout ne baloba kaka moto azolasa nzela balandaka ye aye na bainitiative moko ya bien na baidéologie moko ya bien ezaka non mpo auti poto te okouta mpe boma matadi oza na bamoyen na yo oye na baidéologie osali baécole osali bahôpital ba-ONG baorphelina ocrée babiloko baimpression nde nazomona RD business. Donc eza babiloko ya bien bazosala babashe bazosala bapolo bat-shirt oye na sala mbele na yo batie elongi na yo oye na refaire obie tasse basali eza bainnovation oyo tomona na bapoto partout dans le monde so ekomi lelo na ba-RDC tokendaka kosalisa yango babi teke eza te te ezalaka nango tosalisa yango na baplace mosusu mais cher mais ye na asali boye asali yango na tomoni na ouverture na ndenge atieli babiloko ya bapri ya bapolo na kamwe neti nga nasalisa bapolo wana ya bana baorphelina mpo nasala mosala wana mais nakomana komema bato awa donc eza c'est tout à fait capital. Donc nayebi te so bakutu na question mosusu mpo na nga capital wana aza moto akofélicité nzambe apambola ye na bainitiative ya boye aza motu moko azocontribue quelque chose na mboka. Pourquoi? Parce que aye na baidée moto aboye lobi mpe akosala baécole asali pa entreprise mpo ntango asala eloko c'est tout à fait une entreprise déjà azwi mpe bandeko mosusu bacongolais akotisisi bango na mosala balongwe na chômage. Donc tolekaka na te mpe mpo tolobaka blabla te paka na paka te mokili baluka ye mbrie soki oyoki motu landa motu ozopesa message mpo ezolike masi eya lokola okokende esika moko balekisi yo ntango mpona ozwa likambo ya bwania ndima ere eleka po bénéficie na sagesse wana. Donc c'est la capitale yango wana. Merci. Pardon? Ok, c'est tout à fait très capital. Vraiment enchanté na ndenge nini anniversaire, joyeux anniversaire. Et si maloba bien ezali marié tout ne malobara na kati ya toema joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire comme on a dit. Joyeux anniversaire Rigen Kodia. Joyeux anniversaire. Paka na paka mokile baluki touché alinga suka le koma mungwa te merdi papa topesi mbote na batu nyonso. Merci na maman Diane Kodia. Ok, tout le monde a vraiment l'émission. Merci. Merci à Daniel Edika et Moucho Pigo Hazard, directrice à marketing, non? Ok, pourquoi au Polygaraï? Bon, en tout cas, il y a Azali, tu peux dire Azali famille. Okay. La famille, tout ça, tout ça, c'est-à-dire que Azali ma famille, n'a pas de quand je dis ça, ça veut dire que parce que après il y a Azali nation. Donc on dit que tu tiens la carte de marketing, c'est parce que ça domaine. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. Quand on a Azali, il y a peut-être l'eau que nous avons maman, mais tant pis, il y en a un Azali que à même on a monde na bino ya théâtre à foula on peut na ebe le mona en tout cas et le bang na côté ça. OK, merci. Vraiment merci maintenant Nyoso. Tout le monde vraiment la émission merci national Luki. Merci pe na Balubi Irel Ola derrière caméra. Merci vraiment tout le monde ani pe na Mucho Pirosini. Merci. Na Eliade. OK, merci né. Eliane, merci. Futango. Oh, basale na yo clip ya malong. Ya kadawa. Tele no nous fait tout ça na fête. Fête ya barbecue do ferreke. Ngana nia to msoni de susu de monotonie mama. Monotonie papa. Awa tozana nin barbecue do ferreke. Bosi Rigen Kodia. Mona mbali yo monoko pete poche zoba. Matembele ya simanda. Ata na botika ya vanda. Soko boye salam kilina yo chabana popiko benga ngate na minute oyo musale so monani ezate mbongo na yo kende ko bwaka na baba ba DJ babwaka yo nazalaka na kanda ba DJ bazu valeur na biso ba pasteur ba pesi ba DJ pasteur akomilo kola mutu pam DJ ke ba fegaf mais DJ mtabwaka ni ba pasteur aboka DJ ke ko bwaka nga pasteur na komina évêque
mais l'idée à Canada vous ça la moko ça quoi ça va voiture bubuli on na ninga bukelo kolos et bien OK on va malade et bien comme ça la kanda ba DJ ba salini ba ça la rabino bino bana basi bopesi ba DJ valeur ko le kabiso nani ngodi musique oyo origine code na bondeli yo papa DJ ayate kwani ennemi ba DJ ça yete DJ pas ça la DJ obwaka di ngana kende ko bina tin ngape DJ na apa suksi Moïse Mbiye omoni DJ na biso te DJ na biso pas bisinze so kitoko lingane ya solo haleluya toko mona ke bona yawe Aïe, non, casa anniversaire. David n'a qu'à suivre en Guinée. David. C'est ça. En fait, yo le baki ndekuna yo Alexandre Sima amodire yo ngana tomboli masabana nanga. Yena concert da jo tomboli ko ya modika pour tout le monde. Balobi bubuli yonela to kanela bino. Bubuli yonela kanela mutoya yaki na concert afali. Ngana ze vekne ya bango nyoso. Ngaba collègue na ngeza avec Pascal Mukuna avec Nani Dodo Kamba avec Kakenza avec Sonic Afutende ba collègue ba collègue non te ba papa ba collègue na ngai maman omoni nde ngana vandia je suis évêque patriotique masanga nyoso somela na ba eza masanga ya libalo somela et bon on a avec ça mais nangana za libala ofinga ke bemba libala na minute yo milano ngana melaka mai na fufu na ngongo oyoki ofinga ke bemba libala yo e bemba libala ofinga ka ava obala fo bala musama molanga se ko na libala na yo o papa lo binini tuna nkoni tuna bofo ko tuna ngate bonne nyo iba ko bofo na yeba tena botama na likolosi na tunisi na botama na likolo na botama na likolo tena botama oyoki ko ya boti tirbo aboti ndenge batu basobota na désordre ndenge pe masangi sobota na désordre totala boyo skole oyebaka kala skole tembenye sukisa tembenye toyebaka oyo bazala kobenga nini prémisse ya munene totala prémisse ya munene aboti petite quartier oyo boto ya ki aboti nini skole ya swag basoki na yebi mama papa achaka bapano wana likolo boye lukelanga manete esipaka misu mpo natalaka te frère fali to fali kesa frère siko moninga na babwaki pa bubulu ndela yo to souhaiter malade moninga na bon quand ya mi benga capacité ami benga capacité akeko luka nini na podium ya fali va fukami nga fali fo fukami na nga avec na chayo maboko melite ya kana fukami na fali bubulu yondela tala ba bêtise na yo na lite ya kanda bosuka na kuna chez de main chez de vilain j'ai des mains, j'ai des vilains. Pour bande jeunesse jusqu'à pour aller à mon amateur à péter à Canada ou toi. Il y a bandit théâtre dans le canal nini. Père bandit bosso. Amoni ngai soko lingoye banga tunanga na swabana. Mystère si a tout le monde papa na yo. Chipinga baloji kama napata musasa wa mesu kama ate yeba nakate soko yeba nakate batu babima kuna bayebana Johnny Chakala auta wa te auta groupe auta na nzo yake na groupe salo na tuna yo siko toke dadi kikambanda auta wa auta ka kunati toto na Bilali auti wa Sephora auti wa Mira Yesa auti wa na bandi kotanga mugondo auti wa wana batu to uti na bango na swaba ba série qui le tele nya wale chicle yo zakate ozomona lite ya kande de façon azomema ba por fufuye na kinga sana suka lokola porter c'est que baki bandaka la porter te on attend le tangi ba Sephora tangi ba muchopi omoni yo na kosukusoka na mu na komono lokola sel beni na sopeli yo boyo kauke kenela batu mosala musala moko lite akani ba pasteur John ngana sa effect na ye pasteur nani pasteur motivateur John
akimi na Ukraine akimi na Ukraine auti koteka koni na Ukraine kokite challenge ya lobaka ekibi sa zonya mama aleka papa kusakana na poto te mucho mibazwa yo kaka ba déplacer yo balongoli yo talemba bakeko déposer yo na poto tala mucho c'est fait que je prêter yo eza na poto je que poto zonga te ngana ke poto na zonga oyebi pasteur ya poto na pasteur que change différence ezali ba pasteur a poto ba pasteur a poto soko tali bango asa lokola musicien tala aspect yango moni denile salingaka kopia koma lokola ba pasteur a poto oyoki denile swana talaka maboko ne tala asa na aspect ni ya produit si que internet yo ba vérité denile c'est aspect ni c'est ya produit ateza ya jaribu na meka ko tali yo nani oyebi yango oyebi yango kesela ka meka ko jaribu na meka ko limu ba pasteur ebelo zo mona o yo zo kanisa zo tambola boy yo kanisa za fier après ça si yes ya ka kokete papa c'est pas ça papa tele bele papa ça kasima ba double sim na ndako bazobenga ye papa na chama che kuna bazobenga ye chérie pas mon na ye mobali ne touchez pas ne touchez pas bozo la zambe bozo kana nzambe ngande mkombo nanga mikolo chipinga baloji mutu kana na zambe yo banga na hotel ya banga nani yo passer ba na sina le konda na banga kaliwate yo banga papa c'est belle papa ça maman ebelo komona ba fier ba non na kokango te azokita fo ngako tukobaka ya pamba te lumba lumba na linga te na vie bongo moninga na ngamo ba mais musalo sala faut baka rapono no ba nini faut baka eza mo yo penjo te ndo fanda butika ko pesa makanda tous les jeunes filles bozali na babar hero ko lukani balate oyoki mon boss Rigen Kodia ayebi makambo na solo quel genre de pays kuna mususa sana poto lo bo biso tam to bandaka kokola mapangu nyonso ezalaka na ba pompe essence quel genre de pays c'est pays akayi na mitu ya bato nana kena kasuki ngape ngape na kena ngama na bona la prison kasuluka kyango osisa nasilisa nini oluka kyango osisa makambo solo bangana na obanga prison na boye batia ozomona mutu lokola ya boketwa solo bota to bandaka kokola mapango nyonso ezalaka na pompe essence pour mapango yango babole kota te soki babole koti na lupango ebetaka no ngape na vana lupango na biso kota papa na kota bino pe bozalaka na pompe essence ezalaka te alobata pompe ya mai ya komela ya pompe essence makambo boketi na kota na minute yo okafe ya boketu pompe essence evandaka na lupango te mais faut je symbole non kodia ya ka servi yo Mandosi, bonsoir. Maman à la maison. Mandosi, bonsoir. Ah, moté. Moi, il y a une journée à l'élo, initiative à l'école Rigen Kodia. Mais par exemple, l'élo anniversaire, et moi, il y a un bezara, moninga malamu. Bayebaka ye na ntango apasi mpe na bisengo na eloko asali ya kobenga baartiste lelo baya afete na bango alia na bango ata ya moki oyo abongisaki vraiment ça fait du bien nzambe wana akanisa na eloko asali na mokolo ya lelo mpe naza profite na kotalaka bamonaki apapa mandosi alati boye donc asali maison na ye imprimerie oyo toza na mposa ke badekore lo polo badekore yo mosusu banderole asali mo eloko na ateka aza jeune vraiment ayongo abengi bandeko ne baartiste baya totala tosoutenir ye mpe na eloko asali yomoni ke tozawa tosangani na anniversaire na ye vraiment
mobu molamu na ye vraiment donc c'est ça ya momoni papa Mandosi aza wana ba artiste ebele l'autre aza Boni azali tonton Chocho azali donc toza ebele association des artistes donc yango moni ke eloko toza vraiment yango wana ya mutuya vraiment na eloko asali vraiment OK ya mutuya oyo eza awa na lemba je crois lemba peut-être donc c'est ça Rigen Kodia donc jeune moko azama a play aza bien azakana libanda mboka mais andimi ke asala eloko na kati ya mboka donc aya convertir na kati ya mboka asala mo imprimerie na ye aboya asala ngo libanda mboka asala ngo na kati ya mboka na ye Congo donc to soutenir ye atake biso ba artiste to soutenir ye au moins pour les sengi ke bo député moi campagne oye ba osé le mo elonga bien oh fête anniversaire bah c'est le page bien donc oh ba benga ngoni ba badge ba identité oh ba biloko wana basala wana weza kana nyoso kenda bo ah oh nani barasi oh barasi voilà tete barasi c'est toujours c'est comme ça Mandosi Zana tu que somos el tuyo. Tunaye. Alobi ya malamu eza moningo na bakela tonga passe pena bisango ya malamu eza neto yeto yekolia da papa Mandosi na mioyo abi c'est bien longo let ba bakase papa Mandosi ye wono to yete donc papa Mandosi il va falloir que la lipotion de cigarette parce que ça nuit rapidement que l'alcool. Regardez parce que c'est la Rigen kosa la télé za bébé. Rigen za basela. yango moni makambo boye butabotami aza bebe ndenge aza bebe bocomprendre azongi bebe mela libele kari na ye Fachi beton. Bien aimé Fachi beton. Mais vraiment ne minoko nyos. Zamba lola pambola muto. Na lobi boy. Gato to zolia. Eza esalami na mabele ya ngombe te na mabele ya ba ange. Et beta biso lumière comme nyos wa biso. Amen. Mbotama. De la part de Rosie Moucho, parce qu'il y a un gâteau.
babi famille code ya toyoka ye lelo mbotama na ye alobaki déjà c'est l'ambiance lelo nzambe aza lokumu asalaka makambo na ye nzambe aza bana nzambe papa banetiki neti esengo boye ntango nzambe azokomisa ozolaliso ozona mosolobi alingi yo lelo mokolo ebakisami 1 an de plus epa kopa na biso kodia famille kodia félicité nzambe otobosela te lelo kado tozokata nazanga moko te bandeko basebele mpe baloba keba ozopangusa ye video ezomona oza ya famille nini ok marraine ok marraine oh Diane Kodia allez Diane aïe libala eza yo marraine keba na filme mpe ezalaka marraine bino mambo osabo pesa chana pesa eloko acha c'est ça Asibeste on peut couper le gâteau Soya momingi papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga
la saveur yosi yanga rivière papa inondinda taikoni yo moto papa pelisanga uzama inebe na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo Kembo nanga Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, on s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre.
n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.